Bokoto bandeko. Bokoto to solo là. Bokoto to solo bandeko nangai ozana mizuama de près. Na gros plan pour monanga malam. Merci mingi la bandeko to bozolanda biso bisika bozali aza opesa bino bonyo sombote bandeko. Ouais. Bokoto ebele to solo la bandeko nangai. To komi penza na tango penza moment o to bandeko luka. Pona makambo mboka. Ezo senga skoto mona ba vrai patriote. O baza debout. Parce que tolaka ki bango to yebisa bango to lâcher bino jamais, on va vous combattre. Merci mingi na bandeko pour tout baza kokota. Merci mingi na Vieux Bessa Kamba, le beau-frère propre. Merci Mingina. Nico Hitler, Losako Bandeko Boko Tebele to solo na moni Mama Jackie Anongo na bossa niote tala misale les kakevele comme livre Mama Jackie Anongo. Donc à propos, donc merci en tout cas. Merci Mingina Gare Kumbu, donc garçon hollandais, sans oublier Patti Electro, donc Misapi électrique, donc merci Mingi, sans oublier aussi encore la grande dame Yuniche Banze, donc la belle dame, la reine Yunichi, donc félicitations. Naba onyo sobaya ki ba mona ki inauguration, bo moni ke to ibisa binoke. Mama Yuniche Banze asali inauguration à magasin à monene pona intérêt à bande qu'on a vu surtout au batana Flandre, ba na Belgique. Na Bruxelles, pardon, pour na koya ko somba biloko ya africain na prix normal, le même prix oyo ko joango au monde en Belgique, na Bruxelles, le même prix eza awa, différence ezate. Donc ceux qui ok ko somba na Bruxelles, les a peut-être mauvaise volonté non, mais ceux qui oza na amour patriotique ya bana mboka, les kana Gessenstraat 192 na Alost ou bien au leki na Gessenstraat 53, toujours les deux magasins eza géré et dirigé par la boss Yuniche Banze, la grande dame. Merci Mingina Bandekotou Bokoti, merci Mingina Dave Abedi. Ceux qui vont partager comme ça la bien Bandekonanga, il faut comme un moment où Yoshikoyo, il faut te pousser bateau bakanise qui va à 32 ans. Bateau baïba qui pouvoir ya peuple. Bango bakanise qui va à 32 ans à pouvoir. Mais toi ibisi bino ke Bandekonabiso. Toko attaquer bino na ndenge ya blagité. Toko attaquer bino bandeko. Ce que oyebi ki oza vrai patriote, oza pour le changement. Le moment est déjà là. On doit rester debout pour les pousser parce qu'ils sont déjà contre mur. Il faut te pousser bango bandeko na ngai. Baza déjà KO. Chilombo na bato na Felda Kabila baza déjà KO. Yango to senga pas de distraction bandeko na ngai avant na kota na émission, pas de distraction surtout na diaspora, toza na droit ya distraction mon côté parce que mindele batala mingi diaspora azolo banini yango to lui pas de musique bandeko na ngai le 25 novembre peuple zairwa tout bisika nyoso bozali et sengeli biso tout se retrouver na Paris na arena yo arena na Paris. Bande koto kende kuna kende ko telema ko manifester ko lakisa ke toza contenté na façon oyo Macron azolinga ko diriger mboka na biso na tango bato azokufa na Afrique particulièrement na Congo. Macron azondima azotinde la biso ba musicien baya ko binisa biso, tandis que le même Macron tango amoni ba beti Israël yewana za ko tinda force armée na bango kende ko boko bunda na Israël. Mais na Congo, bino bato mobi benga ke biso toza bana Israël, bino ba pasteur, ba chrétien tout. Israël azo luka kuna bato ba kende ko yede ko bunda. Soki oza vrai israélien, oza ya solo. Zwa avion kende na Israël ba o luka bino kuna bo kende ko bunda pona patrie na bino Israël. Mais biso ba congolais, nzamba pesa biso eteni ya mabele na biso. Oh, il faut tout battre là. Yango mona tozaka debout tozoloba le 25 novembre pas de concert. Mutunyo so oyo yebi ba jeune tu à France ya Paris mobimba. Papa maman soki ozana mwana oyo yebi ke aza déjà majeur.
baya ebele bandeko na ngai boya to bakanga pe mutute to ya ko telemela concert oya oza ko ya ko ridiculiser nation na biso ya ko lakisa ke toza peuple animaux ata bazo boma biso to tito bina kaka. Mais ceux qui to ye ebele to manifester bakoyeba ke peuple oya komi na maturité et à partir de cela nde ko lakisa avenir ya mboka na biso. Ça veut dire bakomona ke peuple oya azali sous peuple oya ba musique ya kala, peuple a komi besoin de changement et on doit manifester et démontrer notre mécontentement na concert ya fali le 25 novembre. Papa, maman, ceux qui ont sengi dans nos congés te senga. Ceux qui ont na bana na ndako ebisa bango kende ko manifester. Manifestation ezali droit ya congolais tout ou bien ya français tout parce que ezan la carte ya constitution ba français droit ya manifestation ezali libre ya mutu nyonso a manifester na eloko moni ki azan ngo contacter. Yango tozo sengi na bandeko biso ya Bruxelles, ya Allemagne, ya Hollande, ndeko nanga ko fanda na ndako te. Chilomba komi na suka. Biso toyebisa bino ke Chilombo a komi na suka élection ekozala te. Soki asali élection ezali élection ya komemaye. Mais il faut diaspora déjà tozala debout. Élection ezate. Soki Chilombo alingi kosala élection eza élection ya komemaye. Diaspora, il faut contribuer à départ à Chilombo. Donc le 25 novembre, on doit frapper fort. On doit frapper fort et banindele bakotuna. Pourquoi bato batumbaka tout le temps? Chez eux, ça ne va pas. Chez eux, là-bas, il y a les dictateurs. Yango toujours singa na bino ba musicien. Bob pekisa pede na bino ya fali parce que akokutana na yango. Bokozwa isu ba problème pour bozwa ba visa. Le 25 novembre, le 12 décembre. Le 25 novembre, Tozan à Paris. Le 12 décembre, Binomoko Bomona qui mwana o inos bi muto ya finga qui a manqué qui respect na ba diaspora. Basali remarque balobi entre biso na Rwanda Tozan na jamais to oko ndobeta na Rwanda mwana na lobaki na kosenga pardon te na kozonga pesi matin na ko changer langage na ndake. Ça veut dire mutulokola soki ni inos bi a quoi il peut défier les Congolais parce qu'à mon Congolais boza esprit faible. Mais le même petit on a inosbi a oli d'akoya ko beta awa. Le 12 décembre bande ko il faut tous abiso nyoso debout et ko tomber na moment moko ya kitoko oyo toza ko sala ba mani donc na makambo ya ba climat ya ba élection libanda. Ça veut dire bande ko esengeli ko ya ko corriger mwana oyo azako ya ko sala ko promouvoir ba Rwandais awa na mboka oyo. Moi, je suis kotia même défi devant diaspora na bayo na kosenga pardon te. Bazo c'est qu'il doit t'excuser na makambo tu kolobake on n'a pas de problème avec le Rwanda mais azo c'est que donc na kosenga nga pardon te. Donc Congo tellement mutunyo soit komi komona ba peuple congolais komi bololé oyo koloba peuple akondima kaka mutunyo soit komi na droit akokoya ko manquer batu. Kofi Olomide uti ko manquer batu. Kofi Olomide uti ko manquer batu. A poussé batoi qui de voter Félix. Bande ko tokota jusqu'on habite à Sigé na biso. Après sans oublier les 16 encore décembre, bomoni comment ba bombarder ba concert parce que eza période ba yebi que peuple diaspora ko zala debout. Diaspora ko telema pona ko pousser parce que eza ba période oyo et comme que Félix il faut akende et pour akende il faut pression à diaspora. Donc ceux qui ont besoin il y a changement vraiment. Au Koraté le 25 novembre était, na concert a fallu. Koraté le 12 décembre était. Oh il y a Guinos Bina ya le 16 encore na Bruxelles. Na yo arena à Bruxelles. Nyo soana bacheka na période. Oyo e kozala ya tension makasi po pe diaspora za la libanda me balimba koti sabino na ba distraction fali asala kiboy. Po botele maté. Pour et l'autre elongola Kabila, ils ont pression à diaspora. Et l'autre elongola Kabila, ils ont pression à diaspora. Yango to senge pa na bino ba deko na biso tout à la libanda le 25 novembre na Paris na yo arena ba jeune tout ba maman ba papa soko senge congété to kende parce que inde ba période wana yo senga attention chilo bazo kende ndeko na ngai soki oyebi ki ozana leader na ba lingia kende ba élection kuna élection exacte bima to benga na Chilombo comme ça leader na ko kende ba élection oyo ko ça crédible après. Merci mingi na bandeko tout bokoti
Merci Mingina Eli Bakwa, merci. Merci Mingina Eli Bakwa. Comme ça, tokota na sujet na biso oyo na mona ki mwa makambo moko e déranger ki na kati ya média awa na ngi tolobela ngo bandeko na ngai. Peuple zaïrois na lingi na bana na lokuta ya ba Rwandais. Tellement la linga kotanga tanga pecho soki Wilingoma la linga kotanga ite pona ko fulaye. Parce que c'est un Rwandais. Mais na ndenge la uti kolanda ye ozo mona ke bato yo ba na stratégie toujours ya mensonge ya baltuti. Un tout système menteur. Et parmi comment on appelle ça? Quelques qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'on dit au tal la kati ya critères ya batuti. Au mona ke bande ko na biso akasai bana biloko wana. Jambo sana Olivier Kilonga. Merci à toi. Bande ko na biso akasai bana mwa mensonge na ko la kisabino. Bazana presque na ba comportement na ba caractère moko ya lokuta. Joyeux anniversaire à Yoni Chebanze, merci à toi. Bande ko na lingina yo kisabino pecho ya tuti oyo na Swahili. Tika na lobele na Swahili. Wilingoma uko kafiri. Uko kafiri. Uko kabisa haramu. Uko haramu kabisa. Unazania vile unacheza na baluba, unacheza na mtu yenu Chilombole mwenye mwende usinyene maakoro unataka kuchezea batu yote wewe haramu huyu kafiri ya Munyarwanda. Uko haramu mtoto haramu vraiment. Angalia ubumbafu ya Munyarwanda au mkulamavi ya ngombe. Unataka kucheza na batu wewe na batu baanze kukutaya wewe Wilingoma. Wilingoma. Est-ce que vous avez kabisa kusema mbele ya bakongomani vraiment? Parce que vous avez trouvé un pauvre soi-disant président, votre marionnette, et vous voulez jouer avec tout le monde. Wilingoma. Kwaram. Bande Kwaram, ça veut dire bâtard. Fils de bâtard. Uko haram. Incirconcis. Kafiri. Kafiri, ça veut dire incirconcis. Bakata yete. Tala bolole oyo. Kanisi ki batonyo so bazalo kola. Félix po ya ko fukonga mgumba mela bino kuna. Oya ko kosa bato. Kanisi ki batonyo so baba bolole. Bande ko toke nde bolanda. Lokuta ya ba Rwandais. Sikonga na kokanga ye na lokuta na ye. Nazo sala apologie te kona pona bato te. Nazo linga ndena démontrer bino ke bato yo ba Rwandais to biso bato ya est to yebi lokuta na bango. Tolanda. Na peut-être na okende moke bon na okende kana nyoso mais bolanda imbécile oyo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 octobre 2023. En fait, comme vous le savez, le gouvernement congolais, ça fait 2 mois qu'il mentait la population. Soit disant que le M23 se bat contre les Wazalendo. Mais il n'y a pas la différence entre les Wazalendo et les FARDC. Le M23 se bat avec le FARDC et leurs alliés. Puisqu'ils sont venus. Ils ont amené le 34e 16e régiment, les 33 08e régiment, le 34e 12e régiment. Ils ont amené le 34e 10e régiment. Et ils ont amené le 34 11e régiment. Et ils ont amené les 34 04e régiment. Et ils ont amené encore la 11e brigade de réaction rapide. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont amené encore des unités spéciales, des JR, qu'on appelle les Ibou. Et ils ont amené l'œuf de l'or. Ils ont amené APSLS. Ils ont amené les ils ont amené tous ces bandits. Au monde bateau bagwande. Baba menteur. 1,23 égale à FARDC. 1,23 égale à FARDC. Teni oyo azolata. Na FARDC boy sanga différence eza wapi.
teni o bango bazo lata ba grade baza nango même couleur na FRDC bot même couleur na FRDC tango yazo pesa ba précision ya ba régiment oyo batindi kuna 10e régiment ayebi yango ndenge nini soki baza na contact na FRDC soki baza na contact na FRDC ayebi nombre de régiments ndenge nini. Après akena élément oyo commerce na bango ya depuis kala ba produit na bango ya depuis kala oyo bazalaka nango tout le temps o ba FDLR eza mouvement ya ba Rwandais oyo ya Biarimana oyo ba kota ba Rwandais oyo ba kota depuis 1996 ba komati na Mbandaka tina Kasumbalesa ba boma ba FDLR wana ba toyo. Ça veut dire FDLR les a armés na bango oya ya président ya Kagame bato balanda bango na Congo ba boma bango ba massacre bango na ndinga blagite bato oyo ba Rwandais oyo lelo pona ko justifier présence na bango na mabele na biso au monde bazo kotisa makambo ya FDLR marque ke bato wana o bango ba lukaka bango ne bakomi ko attaquer toujours continuer boyoka haram ou kafiri ya Rwanda. Qu'on appelle entre guillemets, soi-disant que ce sont des patriotes, alors ce sont de simples éphémères de chanvre. Donc ils ont amené tout cela avec les mercenaires blancs. Mais aujourd'hui, vous allez voir vous-même ces armes qu'on a utilisées à Goma pour tuer la population. Vous allez voir ces armes aujourd'hui. Oui. Alors, ils ont utilisé ces armes et partout ils ont passé. Ils ont massacré la population. À Kiloli, oui. À Burungu, à Buiza, partout, ils ont massacré la population puisqu'ils sont nés aussi à cause de leur morphologie. Les mêmes produits, mensonges na bango, ya kolobake baza ba congolais baza ko exterminer bango pour baza minoritaire. Yango ndazo faire passer message. Baza ko boma bango par rapport à morphologie na bango, ça veut dire ndenge elongi na bango po baza ba tuti po ba yebi ke na communauté internationale ba eza na loi o eza ko lobiake il faut protéger les minorités. Yango yesiko aza ko ya ko ganga ya ko lobake baza ko boma bango po na morphologie na bango et pourtant les vrais assassins bango nde ba boma ka ba congolais. Bato ba exterminer ba Congolais, 12 millions de Congolais, ezali bango ba Rwandais, mais ozomona ti ba Rwandais lelo bazo ganga ke ba eko boma bango. Akaka maboso, losako. Nasha, losako. Donc baza toujours na même stratégie na bango, yako sala ke bango nde baza ko boma, mais baza ko ganga ke bazo boma biso. Nani a yebite même par rapport mampingi zo bomake Kagame azo boma peuple wana mais yoka batoyo o ba minduki o euti ko boma losako na shama boso losako euti ko boma batuti tala lokuta batoyo ba bomi ba congolais ya kotumba ya kokalinga ya kobom ya kokunda mibimba bangonde ba bomi mais ozomona ti lelo bazaka na stratégie ya koya kokosa ke bazo boma bango boko kufa soki batongo ba bomi bino ba boma bino lisusu ebele ba boma bino ebele bande otolanda. Et aujourd'hui vous allez voir vous-même qu'est-ce que l'armée révolutionnaire congolaise, les Lions de Sarambwe, ont saisi. Je ne dirai pas plus. Directement, j'arrive chez le commandant en place, puisque ça, c'est l'échantillon que vous allez voir. Il y a beaucoup dans des unités différentes. Nous avons beaucoup de prisonniers de guerre, des unités différentes. Mais nous allons vous présenter l'échantillon des armes, de son unité. Et dans les jours à venir, je dois aller partout pour vous présenter les armes des différentes unités qu'ils ont saisies. Merci beaucoup. Bon, bonjour, mon major. Toyo Karan. Azok ni na ba unité partout. Po bala kisaba arme oyo ba saisir balobi na maboko ya nini ya ba FRDC ou bien soki ya ba nini ya ba wazalendo.
Combien de fois bakangi na côté à est kuna ba arme pour arme nous se comme makana pays na origine. Combien de fois bakangi ba arme bazo koma Rwanda force armée rwandaise. Combien de fois bakangi ba arme ya Rwanda na Congo, ba teni ya Rwanda, ba boti ya Rwanda, ba bere ya Rwanda na kati ya Congo et ya kosala nini? Tala lokuta na bango sikoyo. FRDC égale à M23. Babiloko ya liya la kisawana bola ndambo bien. Kaka bisika omoni teni ya alati, eza teni ya FRDC. Kaka bisika zwaki teni oyo ya FRDC déplace bazwi minduki wana. Ona lingina la kisabino. Kaka place oyo ya zwaki teni oyo ezali ya armée na bino ya Congo. Na minduki wana déplace bazwi, ça veut dire baza batu moko FRDC na M23 baza batu moko fournisseur ya ba arme na bango ezaka gouvernement ya Congo, fournisseur ya bateni o balataka ezaka ka Congo, baboti balataka ezaka FRDC. Donc ako ya kokosa bato bateke minduki babomi biso na yango, babomi peuple yango ekomami nini FRDC ekomani nini République démocratique du Congo. Non? Sabi mo iskoyo soki minduki o bango babomi bokangi yango ekomami soki force soki RDC soki ni force soki ni bongo teni olati yango pe botole yango e pa bato ou bien ozwaki yango wapi teni militaire olati po minduki bo lobake bo botoli bato yo armée ya Congo yaki ko bundisa bino siko teni yo Willy Ngoma olati ozwaki yango wapi oyo eza même na ba galon ezaka lo ndenge moko na gouvernement ya Kinshasa. Ozui yango wapi, ozwaka yango wapi. Bino tout ba militaire ya M23. Bozana ba galon ndenge moko na bato ya gouvernement, ba militaire ya FRDC, bolata kateni moko, bolata ka baboti ndenge moko, ba galon eza ndenge moko siko ndenge bokozanga minduki ya Congo. Tala lokuta, bolanda ye. Bolanda ye. Tala Rwandais oyo kafiri. Mina kwa kuangalia kabisa bisa sema mingi uzipresente wewe peke useme kabisa minaona maneno kabisa iko hapa mingi wewe peke uziseme mon major. Ni Major Ruben Makomari batara ni komanda bozoyoka komba bozoyoka même komba matemari makomari wana congolais. Moi c'est le Major Ruben Makomari, donc ça fait longtemps qu'on se bat avec la force Makomari. Hii yote ambao mnaona ni vifaa ambao tumewatoa na hii ni kidogo kati ya hii mingi ambao tumetoa kwenye adui ambao tunapigana naye. Tous ces matériels que vous voyez aujourd'hui, c'est les chantiers. Nous avons récupéré tellement de matériel. Hizi ni silaha za kisasa ambazo zinatumiwa na unité spéciale. C'est une nouvelle arme qui est utilisée par l'unité spéciale JR, la garde républicaine. Ok, bandeko bomoni déjà minduki. Bomoni déjà minduki. Siko balakisi biso minduki ke eza minduki ya armée ya Congo. Euti na armée ya Congo. Ngala tuni bango siko bateni o bango balati euti wapi. Po ba minduki balobi ba betaki ba soda ya Congo ba botoli bango. Yango bomoni batandi wana po bango M23 ba betaki armée ya Congo ba botoli minduki. Yango ba eko exposé. Siko ba teni o bango balati. Bazwaki yango wapi parce que teni oyo na armée ya Congo eza ndenge moko. Siko ba teni bazwaki yango wapi. Minduki oui bolobike bo betaki FRDC bakimi batiki minduki yango boza ko exposé. Bongo ba teni o bolataka. O bino M23 boza nango nanya pesa kabino. Bo betaka ka FRDC akimi alongoli ba teni atiki ndebino bolati. Eza lokuta. FRDC égale à M23. M23 égale à FRDC. Ba minduki oyo bozako bazola kisabino ezali ba livraison ya gouvernement ya Congo et sombi et PCP bango ndambo. Baza batu moko. Tika koya ko distraire bato yo kafiri. Haram. Zonga Rwanda. Zonga Rwanda.
bosakana na muto e bolole aza na muto amboka po ande ko na bino muto akende ko luka bino mais biso soki boyoki ya kisha se changer petit o kafiri yo haram ça fait dire bâtard wili ngoma bâtard okozonga na Rwanda okendolia bitoki bosakana na Félix Mutoyo ayaki kuna akitisi bino kilote sakani na mabiloko no simbi yango mona koma kizengi po muto mwana muke mwana soko moni jeune fille ya 16 ans aza ko sakana na mukolo ndenge sindia sakana na Kofi yebaki ba mona na banzoto omona sindi na Kofi te sindia banga Kofi te po ba yeba ni banzoto eza lokola Félix na ba Rwandais tellement Félix balongola e bilamba ba sokola ba vuzula e ba poil ba kate ba manzaka ba tala e partout ba aviola mwana 11 ans na ya 8 ans pardon na miso na ba yebi mutakala ya Félix yango monike ba bato bazo sakana na ye mais bozela mi bali ya solo biso jour boko ya kishase kwei yo wili ngoma kafiri nde jour okomona ke makambo to bando sala théâtre, c'est du théâtre que vous faisiez là-bas. Il faut attendre un peu. La réalité arrive bientôt là. Bandeko, nazo continuer na koyebisa bino ke Félix mutu akende ko luka ba problème nyoso. Félix a signé ba accord ya ndenge na ndenge o esali ke Congo ekomi na ebité. Donc a signé ba accord ke na biso na Rwanda na Uganda na Kenya tokomi pays moko. Mais na pays moko ni part to moni ba Congolais bazo kende na Uganda ba kende kozwa quelque chose. Félix a outi signé ba accord ke na EAC na bangwana ke tokomi ba état moko. Mais na lac Albert oye kaboli Uganda na Congo balingi komona ba pêcheur congolais kuna te. Soki bazui ba pêcheur congolais ba bomi bango. Mais bino bolobi ke tokomi état moko. Ba congolais ba pêcheur à Congo na ba okende na côté na bango ba pêcher na côté na bango mais armée à Rwanda ezo kanga ka ba pêcher na Congo et bomi bango et pourtant ba ko baza na côté na bango là Albert eza na partie ya ba Rwandais côté mususu ya ba congolais mais Félix a outi ko signer na bango soit disant que to komi peuple moko ça veut dire il y a la libre circulation na éviter ceux des biens et des personnes na éviter mais Félix a outi ko signer accord na ba Ugandais na ba nini ça veut dire biso na Uganda na to komi ba tomoko semaine passée bouti kolanda ke un Congolais comme Bino Bakon boko kende na Uganda sans visa. Ça veut dire ezabi ba accord ya Félix oko kende na Kenya sans visa. Ba Congo Kenya pe ba koya na Congo sans visa. Mais et permettre pe na biloko asinyaki ke bazana makoki ya kozwa ndambo ya mabele po toza ba tumoko yango bomoni Uganda uti kozwa 33 km. Po eza eko to ba tumoko. Yango boyoka Félix et alobaki que il ne faut pas se battre pour une portion de terre. Bon bunde habiter ya mabele te. Et asende kumbunde mboka na bango ça veut dire tango albi EAC Afrique de l'Est wana soki nini biso na ba Kenya na ba Burundi na ba Rwanda na ba biso tout okomi batu moko. Mais batu yango moko tozomona nili par ke ba Congolais bazoke na Brazzaville na Angola et pardon na Rwanda bakia kosala ba bêtise ni o bango ba osala pa na biso ni par bozomona ke ba Congolais bakia ko exploiter ba minerais na Uganda mais tout ezaka pa na biso ba biloko tout o ba bango ba signaki ba signé yango pona mboka na biso donc ceux qui ba lobeli partage ya richesse bango bazolo bila ko partager eza ya Congo boye bisa biso richesse ni biso to kende no na Kenya. Ba Masai parce que kuna baganyaka mingi na tourisme il faut que nomona ba Masai kuna ça veut dire biso peto ke ndozo ndamba ba Masai na Rwanda ni ko ni bazana ngokula bitoki ça veut dire makembo etelate yango biso to ke ndozo na Rwanda. Félix a teki mabele bande kona ngai to kende to landa bo mona ke Félix aza peto yo kapenda na ebité aza penza bolole zambe pe sala grâce a pesi moulai moko ya ki bolole hein ya ki bolole donc un égoïste o yazo linga lelo ko créer guerre tribale na mboka na bango bande ko na biso ya Kasai Thérèse Ungalo Sako petit amisi Ungalo Sako bande ko na biso ya Kasai to yebi ke bozaba na bino bolela ga lokula ba Rwanda ata ba beti yote na kolakisa bino awa
mulu ba bandolela lo kanisi ba betaki nzoka ba beti ete baru bande la biso Kasai na ba Rwanda baza na bani ba tik ndenge moko ato beti ete o mona ko bandolela ziana la kisabino bo mona ke bo tala no bilongi bato ngo baza olela bino boko bo comprendre ke bato ba aventurer muto azolela mo okomona partir ya elongi olobite muto azolela vraiment mais na lingina la kisabino bo mona ba cri o bande ko la biso Kasai bazo beto kaisa ke eza peza ya solo mais to soko tali na miso na bango miso ekauka ata matma ya miso ezate ata ma ya miso ezate bolanda naza koya na pona ni nazolobela eloko bande bolanda bande ko na ngai oh yo bonde bini miniti ka bande ko boli misangai bolanda bande koyo soki oyoki mingongo na bango ndenge ezobima mbala moko lobi babomi bango baluba bakufi babomi bango mais soko tali na miso na bango miso mekauka bolanda ndenge moko na ba Rwanda okanisa azolela aolela te efatu mazelo sako mingi bolanda bandeko bazolela nini baolela babotoli bango ba mapango na bango selo explication na landaki mamo mais tolanda mwa muke tolanda baza na mbujima ya bolanda bandeko botala koma balingi babanda kolela botala na miso na bango place c'est que Rwanda na muluba ba bato moko bokotala ba mama na bilongi botala so baolela ya vrai mais mingongo na bango matanga mais miso na bango matanga te bolanda bandeko na ngai botala ba mama oyo botala mama botala bango ne balingi bandolela botala miso tala miso mtaolela bozotala botala miso bato baolela lekelei mutoi boyoka botala miso bato baolela tala miso bozomona entre-temps na bango tuna monobola Chilombo Béton Fati wetu boyoka ici nous sommes au rond-point Salongo. Il y a des habitants qui habitent près de l'aéroport qui sont vraiment très fâchés parce qu'on doit les radier les parcelles. Ils ne savent pas où aller. Ils demandent bozomona batole bozomona bande kona biso ya bakasayen na ba Rwanda ba ndenge moko Rwanda ako bandolela awa yango monike mindele bandimela bango ke babomi bango azolela le lokuta aza ko dégager même émotion moko te ya kolela tala bande koyo otala pena miso ke muto azolela te mais mungongo ya kolela ozoka ke mungongo muto olela mais miso ya kolela te aventure mais kaka bato bozomona ke lelo baza kolela babotoli bango ba mapango kaka bango bino moko bomondi ya pano eza wana ya kolela Félix wetu Mukalenga wetu président wa Jibela wa Tsabiri ya Libela kaka bato bazo souffrir bato batimi province na bango likolo ya nzala parce que muto ba peuple o ba immigrer lokolo bandiko na biso ya Kasai bazate bakimi nzala tala bato bandiko na biso ya est baza ko résister devant Minduki mais Kasai munoko apamba nzala kaka ya pamba kimi province na ye soki ke na Katanga baza ebele
ebele bana Katanga. Donc Katanga peut-être tondi ebele na bakasaye. Mais okoyoka munoko nde ba oloba. Olobi ba oyo epana bango ba bonga. Epana bango baza déjà bien. Bakimi nzala baza na mabele ba kolona. Baza na balaki eza kuna balaki nini soki tumba soki nini. Baza na balaki soki baza na bisika ba kobimisa mbisi. Mais bakoki kosala bilanga te bakimi tala nde batondi na bandundu. Likolo ya koluka fufu na masango. Baza plein na bandundu. Batondi na kindu kuna ba blagi te na kindu mbo aza isusu te. Basilisi donc mais soko yoki ba ndeko munoko ne bazoloba okanisa ke baluba en tout cas même côté ba uti bazalaka bo batu ya nzala bande comme ça Kasai batu ya nzala après bazana molimo a destruction place nyoso balekaka babe bisaka place tout ba che makolo babe bisaka na ba hôtel nyoso balekaki na Félix na poto awa bazu ba isa ngo bozonga lisusu te ba hôtel tout baleka ba isa ngo bozonga lisusu te bokene na Katanga bato bakomi capable ya kokende koyiba ba mabende na ba cimetière ya Zambi ba croix ya ba croix ba tira ba cimetière ba ke koyiba na ba cimetière peuple moko azana kokosa bino te peuple moko ya muza molimo a destruction makasi bande ko la biso Kasai. Bon landa sikoyo guerre oyo Chilombo azolinga déclencher na batu na ye bande ko guerre obino bozoluka bande ko biso ba Taliban bokoka yango te maloba na bino oyo bino boyebisaka biso bokanisi biso tobosana tomona oyo mosusu ya bula oyo soki diswemi alobaki nini pouvoir oyo eza ya biso baluba yo Muswahili yo Mongala yo Mukongo fanda kuna kanga munoko na yo asalaki boye kanga munoko na pouvoir oyo eza ya biso baluba. Mais to uchi komona awa Félix auti ko postuler tango akomi kolela o candidat ya mindele bosala attention peuple de toute façon le peuple est fort na éviter Chil Félix tango azoloba la peuple nini peuple luba ou bien peuple congolais po bokangisaka ba tribu ba province tout minoko pouvoir eza ya bino ba Muswahili Mongala moluba kanga munoko na yo pouvoir eza ya biso baluba siko tango Félix azoloba ke peuple bozala debout azoloba baluba ou bien il faut na Chiluba aloba na linga il faut na Chiluba et kangi bino atozo kenda bino contre 1000 côte tozo kende na bino bande bolanda siko eloko bango baza ko provoquer bolanda eloko baza ko provoquer bande ko na biso ya baluba bino bato boza ba perdre bino nde bwana nzale pa na bino makambo bino ko ko banda déjà bino bato bwana nzale pa na bino ba province to na nzala ta bande ko bolanda député o na gouverneur à Kasai bolanda ye bomona ke bandeko yo makambo bango baza koluka bango moko bako comprendre ke ça ekozela bango pasi bolanda ndeko yo awa to na Kasai ya no province muko province donc awa bazolo baboye bakomeka ko interpréter pona oka langi yango mamuke alobi boye mutu nyonso akolinga bokonzi ko postuler na présidence niko itraire osako mutu oyo baluba gouverneur ya nini ya Kasai central mutu aloba mutu nyonso oyo akoya ko postuler comme président awa akende ko postuler na province na bango awa mutu moko akoya ko sala meeting na campagne awa te gouverneur ya Kasai central mutu tu akoya awa ko linda ko postuler comme président awa te a postuler na province akende sala campagne pardon mutu nyonso ko linda ko sala campagne awa na Kasai central awa te asala na province na bango boyoka nazo bandela po balu ayo kabia gouverneur ya Kasai central et avec la province de Mosusu
na province ya Chilombo awa te boyoki bozoyoka bandeko bino bandeko na biso ya baswahili ya bakongo ya bangala bandeko mutu nyonso akozwa message osoki kokatakata toza batribaliste te me bato baza koapprendre biso ndenge nini ya kozala mpona koyeba koboya bakandida mosusu eza bato oyo me bango bazoloba ke Félix azalaki vote mais soki azalaki vote ça veut dire azalaki na kovote azalaki vote na peuple ya Congo mobimba parce que okobima président te na province na moko mais siko bango tango bango baza koloba boye ke oza candidat koya kosala campagne awa te sala na province na yo siko Félix ndake ndo sala campagne ya bato ake ndo sala campagne na province ya bato hein bandeko Martin Fayulu akenda na Kasai te hein la fois passée akenda na Kasai te province ya ba tribaliste boyoki bino moko gouverneur ya nini ya Kasai central ba ko interpeller même yete alobi mutu nyonso ko postuler na nini na candidature nini élection présidentielle aya ko sala campagne awa te asala na province na ye mais Félix ye akenda na province ya bato banduku yangu ya Bugoma banduku yangu ya Bukavu banduku yangu ya Kindu ya Katanga banduku yangu ya Kisangani Félix akafika kule mumupike majiwe mutu atamo ya chivote muluba oui na kokende na bango bongo ngape banduku yangu yote ya Goma ya Bukavu ya Butembo ya Uvira ya Beni ya Kindu ya Kalemi ya Kongolo banduku yangu yote ya nini ya Kabalo banduku yangu yote ya kote ya nini ya même ya Kasumbalesa banduku yangu yote ya Likasi ya Kolwezi ya Lubumbashi ya Musoshi banduku yangu yote ya Kamoto banduku yangu mutu moya asivote Félix parce que c'est un tribaliste moi peke munatoka kufata hapa banasema ata candidat moya mwenye aiko muluba ashifike kule shende afanye campagne na mwe mukatale Félix ashipime kufa campagne yake kama election ikafanywa ashipime kukanyaga mikulu yake kule asipime kukanyaga migulu yake kule mupige majiwe il doit être humilié tala biloko Félix a semé na mboka na biso balangage ya boy après c'était un officiel c'était un gouverneur est-ce que boyo qui va interpeller balongoli avec langage ya tribalisme boye ya régionalisme ya kolobate mututele aya wate ya monga pe omoni campagne soki élection pe yango kozala biso pe to kosala contre ya kolobate bande kona biso soki pe bande kona Kasai baza kuna ba sainteté bo beta bango pe parce que bango baza balingi muto akoma na province na bango te boza na monopole te après boza pe na province moko eza ya nzala boza na province ya nzala bino boza bato ya komikitisa po bozwa fufu na bandu boza bato ya komikitisa po boli ata mbisi ya bien manini biloko ya bien outa na Kindu boza bato ya komikitisa po boli ata biloko ya bien outa na Katanga boza na eloko te boza na eloko te toko biso tozozo wa pouvoir bako toko beta bino fimbo après toko coloniser bino bakasai on va vous coloniser parce que vous avez petit lelo vous avez la mentalité moko ya ba 1800 ya ba obiso to ba ta région on va vous corriger vous devez être colonisé et corrigé comment muto ko za na langage ya salité boye bino moko bozo lobake Félix ayo na démocratie c'est ça la démocratie Yakobo bato musuba ya la campagne na Kasai mais c'est la honte ça fait c'est la honte bande ko to landa bomona parce que bato yo basa peuple moko na éviter ce qu'il faut ko sala bango ndeni bande ko boto zela bolanda bino moko lelo na yaki na mwa ba élément ya ko lakisa bino ke botala lokola mutu lokola Eliezer a la position T.
kaka ndenge âge na yebanaka te siko na yebaka te bandeko na ngai Eliezer azalaka na majorité azalaka na bandeko en tout cas s'il vous plaît bokomela soki bokoma nazoyeba te naboya ata kotia ete po etikoma lokola na ofula ye eza na tolo naluka biloko mosusu Monisco peuple oyo azokufa lokola peuple ya este lokola peuple na biso aza te mais entre te bino bandeko na biso akase bosakanaka na bato président na bino bomonaki awa bandeko na biso bazalendo babimaki mpona kosenga départ ya Monisco mais Félix atindi ba garde républicaine bake ko boma peuple wana mpona départ ya Monisco po Monisco eza armée ya occupation eza ko boma peuple wana bandeko bolanda makambo oyo Monisco azosala kuna bolanda o bomonaki saba o bomoni te tolakisa ba o bamoni nano te bandeko bolanda bazolongola bakangi bibembe na kati ya motuka ya Monisco abomi bakongolais akangi bango na mamatiti ya matemba peuple akangi char botala wana eza bakor oyo peuple akangi yango na kati ya char ya Monisco botala ndenge peuple aza kobimisa bakor na kati ya char ya Monisco bozomona le Monisco abomi azomema bibembe akende kokunda yango mpe monana te yango wana bozomona botala ndenge peuple azobimisa bakor na kati ya char bozomona bakor ya bato yango wana eza kobima na char ya Monisco bozomona peuple akangi char atala boye na kati bibembe ebele botala oyo nyonso mona ya matiti ya vele wana eza Monisco alingaki bango na matiti ya matemba bozomona bomona baalie ya Félix oyo Félix alingi bakende te peuple atelemi mpo Monisco akende metala bandeko peuple atelemi Monisco akende mais Félix atindaki bagarde républicaine bakende koboma peuple mpona départ ya Monisco peuple alobaki Monisco akende mais tala siko Monisco yango koma peuple ablokaki char batala boye na kati ya char tala bino moko bomoni banzoto ya bato ezobima na kati ya char de combat basi babomi bato balingilingi bango na kati ya bamatiti ya makemba aye bandeko na ngai bato baalie ya Félix entre temps Félix aza koalimenter ba distraction ya musique aza koalimenter biso ba pasteur botala biloko bato balia na Congo ndeko nanga yo moto za na poto soki tolobi le 25 novembre bima ndeko nanga yo senga sacrifice to bima peuple wana a besoin de soutien le pays sera libéré avec tout le monde avec l'apport de tout le monde eza kaka komanda esote na bokecho te soki tosali appel boy to gagna keloko na kati te pona ko bloquer ba distraction botala biloko nini peuple na biso azolia yo moto za na France oza na bana tala baninga mosusu koma baza ko rendre bango ba trash d'ici botala biloko bandeko na biso baza kolia botala ndeko na ngai c'est bien yo komi na poto toilette ya kofanda likambo izate botala bino moko biloko oyo mitu ya Thomson ebeba botala bazoteka yango po bomona na prix po bolobaki o nomete so batie prix te na ebite mais eza na ba carton basi batie mipiko boteka bozomona sikozia salela bino zoom bomona biloko yango oyo baza kolisa peuple na biso après ozoyoka bande ba biso Fachi Beton asala deuxième mandat il y aura pas le deuxième mandat yango les amis tout ya Thomson ya salité bendatala tala bomoni biloko botekela bande ba biso après boyebisa bato Fachi Beton deuxième mandat ezate tokobomana na Congo wana tokobomana bandeko na ngai peuple zara tozosenga bino le 25 novembre bobima ebele ba campagne soki élection ekozala yango eza kobanda tozosenga to se mobiliser pona ko telemela chilombo na ba oba okende ba élection parce que biso ba élection vraiment to na quantité mais oyo nyonso ayebi ke aza pour changement isalema
Il faut qu'on bloque Chilombo, mobiliser ma peuple et ma province, va voter à payer, va bloquer, Petit oyo Arimagie. Petit oyo Arimagie, aza ko continuer, ce qui Félix aza mobile. O kangano Petit Arimagie, bolanda Petit Arimagie. Bolanda est bien. Aza ko défier Félix, hein? Boyoka. Il regarde légitimement les assassinats d'un président de la République. Il légitime l'assassinat. Aza défier Félix, hein? Non, tu légitimes l'assassinat des présidents en exercice. Yoka. Aza ko défier Félix, hein? Tu n'as pas réfléchi. Aza défier Félix. Tes opposants qui sont dans l'armée vont t'assassiner librement parce qu'ils savent que les jours où un opposant va venir au pouvoir, la première des choses qu'il va faire, il va les libérer. Bolanda est une souka, et dans la moitié de Bolanda. Comment ils ont défié Félix? Attends qu'on sait même que Félix a ouvert la tête. Moussé n'a pas chié sur la tête de Mobutu. J'ai là les qui s'est moment Mouké. Pour aider l'émission a été. C'est là. Au comité, là, on va réhabiliter notre mobile. Yoka. Mais de Bolanda est bilo parce qu'il s'appelle Félix. On l'a dit là, on l'a souka. Toi, tu vois, je vais intervenir dans tout ça. Yoka. Tu me fais vraiment. Yoka n'est pas se moquer à Félix. Tu me fais rire, Félix, c'est que ok. Félix, yo président. Tu as mis un défi sur la tête et moi je fais qu'un défi. Et mettre ce défi en jeu, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu es candidat, d'accord? Organise les élections de Bolanda Siko Place 1. Et proclame-toi président élu. Oui. Prête serment le 24 janvier. Oui, ok. Si tu le fais le 25 janvier au matin, oui. Moi, je vais aller à l'IDPS. Bande comment vous allez boyoka. Aébissé boy. Félix. Parce que bilan comme Mouto a Zoloba. Ce qui Félix soit président, Kangaï total. Ce qui soit mobile. Alors, Biboy, élection pour ça les manango. Mais Félix, au gros ça la tour triché au l'équipe au gagné et au l'équipe pardon. Mais élection pour ça le 24 décembre. Va proclamer le 24 décembre pour prêter serment ceux qui n'habitent ceux qui le 24 décembre. Donc il va qu'il dans le 25 Félix ceux qui prêter serment pour exercer. Bon, après avoir dit que Banda risque de préparer Nenya Bokima. Bon, là, préparer Nenya Bobima. Mais Félix, c'est bon, Kangaï. Pour hasard, pour annoncer déjà que Félix, c'est bien pour Koufou Kangaï. Bah, au bétail. Bon, là. Hasard, c'est quoi? Tu es candidat. Oui. C'est bien. Les fêtes, il y aura élection. C'est bien. Tu seras proclamé président élu, c'est bien. Les 24, tu as prêté serment, c'est bien. Mais si ça arrivait, moi, je deviens combattant de l'IDPS, j'ai pris ma carte. Ah, comment combattant de l'IDPS? J'espère que dans tout ça, tu as ta carte de sortie, j'espère. Tu as ta carte de sortie. Il n'y a aucune. Dans tout ça, tu as ta carte de sortie, j'espère. Donc, dans tout ça, on a un nègre qui m'a oublié. Mon politique, elle a un bon matok. Elle n'est pas oublié. Non, la scène n'est pas Félix, il s'est dans mon bal, mon kanga moto. John Numbi s'est annoncé déjà. Oh, il a parlé de la fille à Kabila. Il a déjà que le 24, Félix a président. Mais c'est ça, c'est le travail de Aner, Mokende Okangaye. Il travaille d'Aner. Il doit vous expliquer comment Félix il ne sera pas président le 24 décembre. Bokangaye. Pour vous dire Taliban, vous n'êtes pas intelligent. Élection Bozokende. Élection Enano Egozalate. Ce qui est élection Ekozala, élection Mokoza contesté dans tout le monde. Élection Bozokende. Bobo Sanike Bosigna qui va accord na Kanambe qui beaucoup postuler deuxième concert, deuxième élection. Bobo Sanike
Comment ça se fait que Kabila, Oyo Aza déjà na FCC na bangwana à partir à Rwandais, na PPRD, et Zali parti Oyo Zana bato ebele, ça veut dire qu'il fallait qu'il va postuler. Mais Oyo batika na baza proche à Kabila baboy ko postuler. Et là on dit ça qui va postuler, ça veut dire que PPRD ceux qui FCC na bangwana, baza prêt à kotika encore 5 ans na chômage, base la bino, yo Félix OK ba élection. Au Yibi ba élection, au dirigé pendant 5 ans base de la Kayo. Est-ce que vous n'arrivez pas même à poser des questions? Pourquoi ces groupes ici, des voyous, des PPRD, des FCC, ils ne sont pas dans les procédures des élections? Ils ne sont pas là-dedans. Pourquoi? Vous ne vous posez même pas des questions. Kabila, il était parti dans une réunion, je ne sais pas, de SADC. Il avait dit que je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Yo balobi aussi sur ça sur ma pouvoir mais aussi na kete mais kalamingité les kalamingité fait Kabila promettait ba président d'Afrique centrale Australie ya ndengeni ba tellement ba taliban vous êtes con vous ne voyez pas que c'est monsieur qui vous avez donné le pouvoir azo kene na bino na mbutu yango pecho ari majazo lobake mbongo a pouvoir des akoloba mbongo a drogue ozoye baté soki koyela wapi. Bande qu'on a vu sur la Kassai, Félix Akobomisa Bino. Félix Akobomisa Bino. Parce que pour le moment, ce n'est pas même le problème à Kolobake. Félix Aza Awa, Kabila Mutakoboma. Et non! Tout le monde veut faire couler Félix. Même moi-même, comme je suis là avec mon groupe. On veut faire tomber Félix. Tout le monde, on va les faire tomber. Et quand on dit tomber, ce n'est pas pour les tuer vraiment. Oui. Peut-être que nous avons John Numbi. John Numbi, non. Non. Même la garde républicaine, même en dehors de la garde républicaine, Félix a déjà monté à Koufa. Aza à Koufa. Et fait Mikolozo Poussana. Et fait peu danger à vie à Félix. Félix Sogaza Maël, papa, qui me l'a fait déjà. Pour maman, non, déjà, c'est à Kimi Aza. Maman Marthe, déjà, c'est à Kimi Aza, déjà, à Bruxelles. Beaucoup de monde bango tout na décembre, à partir de novembre, mois prochain, bango tout va bendana bendana. Ba ko motali la élection musika. Bango tout va bendana. Na banana bango der banana bango tout va libanda. Pecho Arimaji, ils ont maladie pour sauter à l'eau. Ils ont défié tout le temps Félix. Ils ont défié que l'élection c'est le 23, le 24. Félix saute comme président. Il est comme membre de l'IDPS. Mais, Anere Moussa n'a pas de bon kangaï, so il mi bal. Bon kangaï, so il mi bal. De toute façon, Azoro Bané vérité. Parce que lui a Félix, ils ont un peu de belé. Parmi bato biso peto na kati biso peto luka il faut to kwesa ependa azo pe mbuma boyebi ka biso batanga biso na makambo ebele boyoka ki bololo ya soko kwa aloba makambo lokuta ebele mais makambo mosusu yo moka lobaki makambo mosusu ya banga maminduki wana eza ya bango moko ayebisa ki bino biso to sala makambo après biso to luka ya minene biso to luka ya minene donc Félix a moto azo mbuma na motu a promisi bato ebele a teki mabele na biso bande wa biso a Kasai tozolo ba tout le temps bon continuer à soutenir Félix mais bientôt là omoni ngande to moni baso na baolela ikakenge bokolela bongo maya miso kozala teme bobandolela on va vous poursuivre et vous chasser partout ngala natinde bato teme na prophétiser bako benga na bino na ba province tout beaucoup mal vie. Dans la province tout. Dites amen. Message le 25 novembre, nous sommes à Paris. Le 12 décembre, on a Paris à Bruxelles. Le 16, nous sommes à Bruxelles. Nous avons période de l'élection, nous avons chaud. Et la période où on a tous à la début parce qu'il faut tout indiquer Félix, na Kabila, na Batonai. Na ba Jean Pierre, mais il faut battre. Mais pression, il faut diaspora za libanda. Merci mingi ba de Bolanga Obalandi, merci mingi na Nico Hitler, merci mingi
na Yoni Shebanze, ma femme, la femme que j'aime beaucoup, ma femme. De Olanga, il y a un peu de Masina. Pour nous avons un commentaire, au commandant et so, aux apôtres la Kisa Masina, on a un leader. Na leader. So ko linginga la bomba Masina, il y a une caméra bomba yaye. O linginga la bomba Masina, il y a une Félisa bomba yaye. Oh, bino kanisi basi nyoso bazaka faible, o ira o draguer ka boyalandi yo. Hein? Bino kanisi ke mwasi nyoso zaka ke poza na mbongo, o yo draguer o kanisi andimi yo. Oh, mais entre temps bino moko bozolo bake commandant iso, ozo la kisa mwasi na, mais bino moko soko muto abeti na Facebook la côté na ba photo, akuti yo na mwasi na bo kangi boy. Mais mwasi no pe bazo, encore c'est que bo tia na bana. Bo tia na bilongi ya bana. Peuple congolais faut que l'on banque. Ko banga des obstacles qui m'appellent zanema. Ce qui moi si alingi yote. Ce qui moi si akosala ke ba yeko draguer akimayo akoba ko linga e ata soki o publier te akokendeka na zando wa 2 minutes ya pamba. Asali masolo azongeli onanda. Muto akosa yote poza ko publier moi sina yote po ba mona ka moi sina yote ndo kanisi ke moi ozana sécurité okosi. Moi, si ce qui a zanaye, mutu ya misala ya mabe, azaka mutu ya misala mabe. Aka mutu ya misala mabe. Ou bien, lati saka ye lokola neto mona kanaba, ne ba lati saka bato na Afghanistan, o lati ye kitambala tina mutu tina makolo po bato ma mona kaete. Mais ye baka ke soki ozanaye, akitika ba escalier. Bako lingeka na escalier na balingika, soko sakanika, bazueka na escalier, na bakotika na cave ya escalier, na basila na ye batikilo. Muto akosa ote po commandant et soit publié moi sinae baramoko ba ko attaquer non ce n'est pas ça. Parfois ils ont des bino ba mibali mama yebisa ka mobile na publier ka la kisaka yo azoboya ko la kiso po ami yebi ayebi ke o ya libanda ba bisika musu ba kotuna wana nani o publier siko au moins pour banda ko sila na basi na bino na bandako au moins ba commentaire commandant iso il faut que protéger maman yozo linga ko la kisa maman te po yebi ke ozala ba sous maman. On a un leader. Na sa leader vi na ngai, il faut batouaye bake soit za na mwasi boy. Oh, ngana vivre vi na ngai hypocrisie. Yo mutozo linga ko vivre vi hypocrisie. Olingi ko tala, yebisa mama tia moi make-up. Mo fandi boy ninga za mama yonishi moi bisou, isali moi bien. Moi si pe zo rassurer que na za awa nga mo na pikla. Oh, okuma ka commentaire aba muni soka publier moi si oh na leader ndeko na ngai na leader na kufanda vina ya ombre tena banda ko bomba na mutu amona moi si na ngai non tant que leader mutu ko ba vina ba eba ke moi si na ko kanisa te ke bato nyoso oyo basi na bango basala ka buzoba ba publier ka bango. Merci mingi na moni Django Benz oui. Oh, nous sommes passés à la bouzo, est-ce que vous allez sur Facebook? Vous allez sur Facebook, hein? Mais au comment la kaka yo motozo lo bakamingi, ko publier moi sinon tout le temps à Kinshasa. Tout le temps à Kinshasa. Kina Kinshasa kuna zo kende. Nde côté ba masolo et les kaka. Côté wana encore côté ba mibali ya côté moi pression kita. Kuna nde na Kinshasa pe kisa moi sinon kende kinité. Soki yo kanisi ke moi si soko che photo, ndo kanisi ke ba olinga. Ba sinyo so ba ndingwa na terre. Oh, ils ont maman Yoni Shebanze. Soko yebi bato a lost tuna bango c'est wana femme de fer très intelligente. Soko kanisi ki oya na mbongo basi nyoso ba korompa bango na mbongo te. Niko Hitler na kosi. Basi tu baza ko na mbongo te yaya. Mwasi mobali muso mona yena mwasi na balala na seme oyena la repo pesa mwasi po osala masolo mwasi aboyi. Moi je connais ma maman Yonishi déjà a posé boye okanisi ke mbongo ya bato ya gouvernement bato ya gouvernement au sala plan pour ba botolo yo kanisi mutu nyoso ba botola yo masi bongo bongo ba nyoso ba botola bango est-ce que ba les gars na média moi je suis un homme public vi na ngai ko bomba ezati soko lingi ngana bomba mwasi na ngana la kisaite yebisa pe Félix a bomba ka mwasi na ye. Ponga pe na ko boto la pe caméra moi si tala la aspect na mutu ya bogar bokola lokola Niko Hitler
Nako bota pe caméra mwasi. Episa caméra bota moi. Ndeko na ngai. Ba mama soko la ninga émission. Yebisa mobile na publier ka pe na Facebook. Yebisa publier ka pe ba mona ngai parce que to yeba bandoki soki bazali. Ebele bozolinga ko publier te parce que soki o publier sous mama wa toi nini o publier ye okotianga pe ozobanga nga obanga mutu te. Continue. Il a une chez base. Ça qu'on y est clair. Boye ba pre ko linga ba mama bien.